nzambo na osambela Jésus-Christ Nazareth nzamba bomoi o ngana senga mutute na déranger la jeune sœur mon côté partout à travers le monde bango bazo déranger bango bazo senga bambongo na kombo nanga ngana omona te mais Yesu Masia Nazareth nzamba bomoi yaya soka telemaka na tango ba Eli il est le même Dieu. Facebook ba comment pasteur de la foi ezangate azolo ko déranger ba jeune sœur ko senga batu bambongo et batu basali confiance bakanise ke za pasteur de la foi ya atana zangi na yekola ko senga te eza mosala nzambe lobi au sein de l'église à Mutamaboke. Ce sont des choses qui m'énervent. Mais bien sûr papa Rabi mosala nzambe papa omoni bozana ba patron na bino na misala bosala eza différent na mosala nzambe. Mosala nzambe fa ba discipline nzambe ça fait très mal aujourd'hui mona muta mosala nzambe mama oloba ya mosala nzambe te. Na bondelio ma sœur mon frère papa maman pardon ça la large division diffuser loko et que n'est partout que ngai passer de la foi désormais à partir ya lelo nazoluka bana o basaila ngai mambo Facebook ba bloquer ngai ko luka sous pasteur de la foi na Facebook te luka ye na WhatsApp na numéro na ngako seul chemin nzamba l'excellence za théâtre na lobango yango bina na sepela na musala wana nde bande muswa artiste musicien artiste peintre scripteur moi je suis artiste et comédien en dehors de la classe musu to tangi po théâtre na tangi yango te. C'est vrai que ça fait très mal. Ils ont ça la passe, ma casse, bandeko. Et ils ont ça la peine à passe. Ils ont ça la passe. Donc, nous sommes dans bandeko nyonso, bananzambe nyonso ya solo. Au boza partout, bolanda abiso. Bandeko nabino pasteur de la foi. Partout boza à travers le monde. Même aux ans Lubumbashi, aux ans Congo central, aux ans Kinshasa, aux ans Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, bisika nyonso oyo koko zala mwana nzambe na bondelio pardon penza pardon na komba Yesu Masia Nazareth pardon kabola message oyo ekoma bisika nyonso. Pardon. C'est vrai que le reste est nzamba osala. Mais toi na makokia osala biso moko. Bible osenga biso to sala. Alobito me malobité otoko osala lelo na proverbe alobi ne téléphone pas là demain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. To ebite so biso nyonso photo sala la kanzambe na lukuta. To ebite so biso nyonso ba de la fois oyo il faut to tika kaka nzambe. Ndenge nyonso baoluka biso poto oteaka Yesu Masia Nazareth na solo bandeko ndeko yo basala click basala ba Facebook na kombo na ngai po basenga batu bambo pendant que je vous parle ezana mwana na nga moko église azana déplacement na étranger na salinga message atuninga tindelinga ba image ya Facebook moko atuninga papa mutoto sola nae est-ce que za yo na lobi ezangate ndenge nasalaki message à liboso na lobaki Facebook ba comment pasteur de la foi ezangate azolo ko déranger ba jeune sœur ko senga batu bambongo et batu basali confiance bakanise ke za pasteur de la foi ya atana zangi na yekola ko senga te na yekola ko senga te pona somba lipa na sombelamba pona sombelo ko songolo na yekola ko senga te ba ya ba kola nanga ba yebinga na senga te na yekola via ko senga te na zanga kananga mais na batela crédibilité de na salaka message wana bandeko mzama pambola bino ndebo bokomisa kyango partout et komela kin bandeko wana lokwana lobaki Facebook bakoma pasteur de la foi ezangate merci na bandeko misusu kutu babi bako bloquer na bandi feza ba bloquer lokwana lobaki ya ngai
bakoma CFC de la foi endeko oyo amoni ndenge wana donc message ekomeli ye balandelaka vi na ngai yaya message ekomeli ye asali sikoyo Facebook mosusu atie CFC biso ezalaka se lokola centre e lokola évangéliste F lokola foi C la suka lokola Christ c'est-à-dire centre évangélique de la foi en Christ CFC en sigle ce qu'on a ça la Facebook wana na komango CFC de la foi Yesu atie CFC de la foi mais lokola moi ça na même compte ezate pour eko répondre te pour CFC de Jésus ye atie à C et na F à bâti de la foi donc tant on yoka ki que Facebook nangeza CFC de la foi du coup batu bazokanisa wana esanga yaya na bondelio ma soeur mon frère papa maman pardon ça la large division diffuser loko et que n'est partout que ngai passer de la foi désormais à partir ya lelo nazoluka bana o basaila ngai mambo Facebook ba bloquer ngai ko luka sou passer de la foi na Facebook te luka ye na WhatsApp na numéro na comme ça batoyo ba luka ba numéro na ba comme ça ngo ba numéro na bango mais nzambo na osambela Jésus Christ Nazareth nzamba bomoy o ngana senga mutute na déranger jeune sœur mon côté partout à travers le monde bango bazo déranger bango bazo senga bango na kombo na ngana omona te mais Yesu Masia Nazareth nzamba bomoy ya Yesu ka telema kana tangwa ba Eli il est le même Dieu a telema Nzambe nanga telema na ebi nzambe musute Yesu Masia Nazareth Yesu Masia Nazareth Yesu Masia Nazareth jusqu'à quand le nom de ton serviteur sera humilié na batu musuba osala moto confiance na sala nini pa sa ela koponanga na sala nini pa senga bambungu abderanja ka batu bako kanisa ngana osala makambo Yesu Masia Nazareth omonaka oza wapi pema moto azopema pema bazopema ezote pai na yo soko basimba basala nzambe batambula na lokuta liboso na Yesu Masia Nazareth tata salanga ngolo ke natambulaka na yo je me sacrifie toute ma vie est sacrifiée pour ton évangile pour ton église pour ton évangile pour ton église Père souviens-toi de ce que je fais pour toi pour ton église souviens-toi moto atika la bonne santé apema malamu koloso na salela kuna lukuta nzamba bomoyi Alléluia. Lobana salela kuna babati mon Dieu na luka enterré na musala no Yesu Masia Nazareth ozomona okufa na ekulusu osopa makilo ozomona nga muumbu na yo na sacrifier jeunesse nanga na sacrifier muke ya vie nanga privé pour l'intérêt ya musala na yo mona motoyo mona bato nazosala ngo lokola onyo Yesu Masia Nazareth ezopanzana partout mona bato oyo mona bango tata mona bango loba pema bapema kanzambe bazwango na banganga kisi mais soki pema wane utake pai na yo tata telema na likambo yaya bako fuka maawa bako zonga betai ko compliqué bango a santé Yesu Masia Nazareth compliqué ba santé na bakufa na unte tata basosolete basimbaki mosano bako simba te soki kolo mosali na ba sekai libandi ba us balia bana mike bongo mukolo oyo nzambe wazo simba nga mosali na yo yaya kombo na yo zo finisama kombo na ngaka te tata mais kombo na yo mutakolo basala nzamba ngo baza ba ventrer tala makambo zolo bananga Seigneur pendant que je connais rien du tout toi qui connais la vérité lève-toi tu es le chemin la vérité et la vie tu connais le pas de cet homme c'est pas yo to contrôler kango yaya telema nzambe nanga Yesu Masia Nazareth na bondelio telema yaya telema ilombe telema yaya telema osantu telema bana yo motema ezoka yaya telema bitumbe kozala mais yao batu bayeba o wapi bazaya yo bayeba ba o bazaya yo ça là quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien aimé merci aux yeux message Molimo santo asunga opanza poto sauver komba Christ bafinga Yesu Masia te na likambo nga na yebite kola pambola bino au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci. Bandeko balandi ya émission na biso bonzambe pe misala mbote na biso naza na esengo ko présenter biso émission o lelo kasi na kozala ngai moko te naza elongo na bandeko na ngai na mopanzi kote loboko na ngai ya mwasi tozali na ndeko Yves Pan oya Congo Promo ndeko Yves Mbote
Mbote ndeko Rabi, mbote ndeko Junior, mbote na bandeko surtout botala ka émission Bonzambe pe misala. Donc on a repéré ça mbote belo aussi na Rafungindo le boss américain on depuis les États-Unis. Ba mbote na bandeko surtout bolingaka Yves Pan. On est là pour que tu opé ça bino kaka makamba bien kané to pesa ka chaque fois et bobi et musala auto salaka juste pour na ko informer, ko former aussi bandeko yango mo toza ensemble awa et donc une grande équipe pour que tu opé ça bino basango oyo to memeli bino mokolo lelo. Merci. Merci beaucoup Yves Pan na loboko mbali na zabongo na ndeko Junior Moyo Wabu Congo Suisse mbote Junior mbote Rabi Mavinga mbote Yves Pan mbote aussi na invité na biso pasteur dès la fois on a dévoilé déjà secret et aussi na ba internaute nyonso bolingaka Congo Suisse na vérité universelle ainsi qu'à mon papa na bengaki papa parce que oyebi kaka moto azobokola yo quoi azofuta donc il faut respecter maître John motema ya mama Micheline mama Misha. Ok, merci beaucoup Junior Moyo Wabu. Ya solo se bomoni bilombe basangani nzoka ndeti na likambo ezali. Tina likambo ezali nini lelo tokoyambela biso Mosel na Nzambe pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi oyo azali bongo mokambi ya centre évangélique de la foi en Christ et puis président ya groupe théâtral Les Bons Samaritains azali bongo mopanzi na biso yende tokosoane lelo. Bonjour pasteur de la foi. Bonjour papa Rabi Mavinga. Merci na papa na biso Yves Pan, merci na papa Junior. Nzamalola pambola bino. Bonjour. Ya solo tozali na esengo ya koyambela biso Mosel na Nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi pamba te mituna na bino ezali ebele kasi lokola bino nyonso mwengo tuna yango ezali te biso tozwi esika na bino totunela bino mituna yango ye akoyanola kasi tokosola ni makambo nini tokosola na ye par rapport ya bilan oyo ya campagne évangélique oyo organisaka chaque année à cause de la femme baleleki ezali bongo na terrain ya Bouddha le 1er juillet bongo ezalaki 5e édition tokosola na ye pe oyo etali ba réalité ya l'église na biso lelo pe tosoli na ye oyo eza mosala na ye pamba te tozali awa na émission Bonzambe pe misala kasi bomomesano bwanda ozwa biso boye ntango mosusu mbala moko na sanza bilombe mibali bakobanda kosangana mpona kosalela biso émission oyo Bonzambe pe misala pasteur de la femme mbote lisusu mutana ya ya campagne évangélique de la foi 5e édition. Bon, merci papa Rabi. Je crois na musala Nzambe. Je ne sais pas mais papa na biso mikolo bayaya na musala Nzambe to baninga na baleki peut-être pour bakoya peut-être na moi sima na biso na éviter so ba contredire ngai. En fait quand il y a une activité où ils ont organisé une église moi je crois ils ont la plus na objectif moko surtout ba action auto activité évangélique ils ont na objectif moko ya ko gagner ba âme o etikali bandikapi batelemi baveugle bamoni ezanango o bible ezobenga matabisi moto azwi mbongo azwi succès azwi boye azwi mabota libala musala c'est bien bon mais eza matabisi alors pona lo ba récite ezalaki tote ezate po batu bazalaki ebele mais ezalaki plus que ou parce que batu babongola imitema c'est ça eloko ma récite. Si seulement qu'une seule personne a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, directement activité et ils en a récité papa Rabi. Donc naza fier lelo na komba Yesu Masi à Nazareth koloba que à cause de la foi 5e édition ils en a récité total parce que beaucoup de gens va changer vie na bango ba pesi bomo ina bango et pas ina Christ. Na ba image ezaki na ndeko moko azoloba ah passer de la foi na nzela na onde na tika masanga azolela jeune garçon akila liboso na bana basi belé bazaki on a so molimo centre simbiete akolo bangote alors tant cela qui appelle un Christ talon d'être se retrouver qui liboso wana donc bref depuis to banda ba cause de la foi tilelo récite ça total parce que chaque fois ba amezo bongo la mitema et ponanga na loba vraiment récite ezaki total récite ezaki total sika na kopesa micro na loboko ngo mbali epa ya Yves Pan pour ya motona. Voilà, merci Ndeko Rabi Mavinga. J'ai juste deux questions à tout na papa Nabiso. Papa de la foi, bando bota la biso ba étude comparative ni norosala par rapport à première édition, deuxième, troisième, quatrième aussi cinquième et comparaison ni norosala. Boké c'est ni na katiwana. Aussi deuxième question ils allaient par rapport il y a activité na yo à chaque fois.
bato bazozalaka ebele mais 5e édition oyo bato balekaki ebele et activité bongo na kati ya commune njili na salimate preuve ane que il y a eu des pasteurs oyo baza ko accuser pasteur de la foi balobi osimbi kisi même bana ya njili kitasa mobimba Congo mobimba mokili mobimba ba pasteur de la foi asimbi kisi okolobani na bandeko oyo bayebaki de la foi na zéro lelo okomi moto monene devant Nzambe et na ba foule au comment ça la lelo na ba activité na yo. Merci papa Yves. En fait à cause de la foi tant Nzambe pesa nga vision ezali na 2013 pour s'accomplir na 2014 to banda première édition autosaki na pavillon 17 ya fikini ngoza na pavillon 22 mais circonstance moi ça la ki wana ba pesa biso pavillon 17 et jusqu'à aujourd'hui to comme na 5e édition dans le bac et le moment déjà que le début a été toujours difficile. Difficulté aux acquis na ebandeli. C'est vrai que tu sais quoi difficulté zali mais et cocanité parce que toujours moi expérience moi mouké. Oui bien que tant to pe sambon on a société brassicole oyo basuka ka na administration te. Il faut approcher pe ba technicien wana kozana bango ini et c'est alors que ba ebi que pasteur a yebi que biso to sala musala je ne sais pas ba mikolo bazo comprendre de quoi je parle. Alors to sala ba campagne sous souci to komi na ba 3e édition je crois to koma mais souhaiter brasco le comité batu baza déjà na bananza me baza on na esplanade fikini wana 3e édition. Vous comprenez? Alors babilo qu'on a nyon sur ça la passe donc motei aye mais podium na nouté. Et comme ba frère église faut ba kende ba ke rozwa podium na makasi kuna ba kata musique place bande ko beta ba memango ti place ba bande ko monter pendant que peuple nzamba za jawana mais le lot to comprendre donc to moni que tozo kende moi maye le pe ezo bakisama c'est vrai que difficulté cause en même cette année encore on a connu tant de difficultés de tout ça qui na ba construction achat parcelle tout et kuna activité et ça qui facilité mais quand même il y a une différence entre le début et là où nous sommes aujourd'hui. Pour la deuxième question non papa Yves Noloba et ça là nga passe pourquoi parce que naza muta ondima ngai échec na ndima ngote soke simbité makamna ina sana lobi que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui a permis que loko esimbate so na fourni before nyonso ezala ngai na moni tenite j'ai essayé pour la 2e fois si possible 3e fois si ça ne tient pas du coup na lobi l'Éternel Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que toi qui n'a pas permis à ce que na réussir le logo au moni ba tebele le papa bazo makambazo sala même basali na nzambe ezo simbate parce qu'ils n'ont pas foi à ces dieux là ou à benga bango. Les enfants de Dieu n'ont pas foi à ces dieux là au bayamba comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit tout a été créé par Dieu, tout à l'exception de rien. Je ne sais pas ce qui moi na mukonzi moko akoyo kufanzala na yebite. Mais aujourd'hui, les chrétiens, Nazareth, nous ne croyons pas que Dieu peut faire des choses au-delà de la circonstance tout autour de nous. Papa, je vous dis, la prière, mais comme sangai esika oyo olingi, mais ngana sala prière wanate. Na lo banzambe sala ngolu na komate, timu koyo ozonga. Parce que muto azo mata so komi likolo suko na ofa kita. Muto azo kene so sa komi à Ozonga. Raison pour laquelle moi je dis à ces dieux-là, Sunganga Yesu Masia à Nazareth, na komana nouté. Raison pour laquelle, Ozomona, confiance on a salié, et yemoko datinda bato bayaka, pasteur de la foi na makasi nini. Alors on l'a monté à l'étranger, aye ko sambela na Congo. Il y a une maman à Outa Israël, congolaise moi Outa Israël, aye papa Rabia Yebi. Nzamba yebisi appartient à Israël. Alors dit na tant nzamba yebisi ngai kende Congo, kende kutana passer de la foi, mosel nga kutana ye. Maman on oti Israël aye avant ayana akei na Galilée. Tala ba kombo soto yoka na Bible. Mais akei na Galilée, papa Yves abondeli nzambe yebisi kita Congo. Et c'est alors ayaki a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur à joie baptême. Passer de la foi. Onga nazama kasini nazana on a convaincre mutema mutu. Moi je dirais parce que moi je suis chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. L'œuvre c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Nazo me sacrifier corps, âme, esprit avec tout ce que je peux avoir dans ma vie. Force nangezanine. Ezana tika nekuta nzambe. Na bangaye
na obéir na bavoie na ye soka lobi na gauche na droite na gauche na droite na droite likolo likolo na se na le côté na ko créer parce que je suis qu'un simple instrument na te une église papa Yves na ibisayo na lobi basala nzambe ba lokwa ba tuyau ya mai omoni régie des eaux a traitaka na client na ma traitaka na tuyau mai te a traitaka na client mais or tuyau ya mai te permettre entre régie des eaux et client mais régie des eaux traitaka dango te et ceux qui tuent tobo que ça li fuite régie des eaux koya a obamba ceux qui continuent ba fuite a longolongo remplacer mususu mais aucun jour tuyau a ko réclamer pas ya régie des eaux mais yo ndenyo ki pa ngati régie des hommes en charge à tuyau wana abiso ke zui fuite a obamba alors nous sommes comme des tuyaux ceux qui régie des eaux tini maïté na obimisa maïté peuple nzamba za lokwa client yé moko nzamba za lokwa usine yé ni mto produit papa Yves na obonde la bino na obonde la ba nzamba bolanda biso to longola na mitu na biso eloko so esimbi eza satana pardon so esimbi eza satana so qui esimbi te nzambe donc ce qui veut dire ezolo ba bongo par rapport ya ba plein parce que makambo yo sala pour l'instant ngi tsa c'est ça les mara susté mamba plein za la susté pasteur Solobi ezala solobi bolobi ezala soute ce qui veut dire ezalaka donc ce qui veut dire Bible zo koksanyo so y a rien de nouveau sous le soleil koya batu oyo tanga Marc chapitre 2 au mona Yesu masia zo teya na kata temple batu baye batu place ezate bakeli banda mutu azaki frappé na paralysé ba matin liko ba tol parce que action côté ezaki te fou les hommes passer de la foi te ezali kamwa nzambe na bana nayi ngana kenda évangélisation kutu na nuteke na tellement église eto banda siko a apande toti na ML na bisa bana église on a to banda évangélisation te siko ngana olobani siko du coup bino mo faut comprendre que eza passer de la foi te parce que na sala évangélisation te donc bato bayaka awa ezalaka racontre ya nzambe na bana nayi papa Rabi soit exemple bana mike bazala awa moi na mukaye kilt azoloba maman na bango matia lobi na yepa parce que soit kuta na yo talelaka au convaincre moi na muke na biscuit au convaincre na lipa mo convaincre yete dans le vide boy c'est le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur pour muta longa musika bato ta kasangulu ba ka prière na njili donc en résumé na oloba Bible soloba na mkona Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13 alobi Jésus-Christ revient bientôt il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, celui qui est juste, soit encore juste. Au pas injuste, atika l'injuste. Donc, on soit tant mais parce que nous avons le Saint-Esprit qui peut nous donner la vérité. Et moi, je crois en Jésus-Christ Nazareth, comme mon Seigneur est sauveur. Je m'abandonne entre ses pieds et c'est à lui de me diriger de la manière où il y a lingi. Bref, c'est tout. Micro pas junior moyo wabo et pasteur la fois toye campagne ya munene mutuna je pense na tuna kyo yango na ko sepelo ya no la susu lelo référence biblique te ibande ko na campagne ya munene ndengwana Zaki Jean chapitre 3 verset 16 chapitre 3 verset 16 et référence moko biblique junior na banza batnyo so baye bien ndena lobi boyena bango essayer na mutuna bango car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et pourquoi soit il y a référence wana où il a trop simple comme la campagne évangélique la référence moko boy où qui vous senti que ticket biso nanu tito yoki li lobatobi non oluki lo moi simple à partir même il y a thème kaka et bien déjà battu et puis beat il y a édition nini au salaka chaque année. En fait na citer rapidement papa Yves bon azonga papa Rabi objectif moko ya cause de la foi za la gagner ba âme bato bako bika na bango mais mutako na peso exemple mutu moko azana souci aza handicapé azana souci moko no telema azoleka te baninga bazobina na ona bar so ina zwana makolome na wa bina siko aye à cause de la foi a telemi ami Christ était ma telemi siko no ke bina raison pour laquelle on le dit le près Yesu masia comprendre habité bato yo bazoluka no bomo ya seko te baluka no guérison physique abisement allez voir les sacrificateurs. Et ça qui en 20 Christ était capable lui-même à bixer bango alors baka bo bika bo ça la purifier na lèpre du coup bango ba ça la purifier mais alobi allez voir des sacrificateurs ayeba ki ke bato ba na intérêt personnel et tomba kena réciter ça kini neuf batika limo comme tazonga yelo ba merci a tout nié Christ a l'axis ko penser na alobi où sont-ils les neuf ne sont-ils pas guéris
donc boyeli ka intérêt ya makolo na bino reconnaissance ya koya kozonga pa na nga mokonzi mpo mobiki sezate. On comprend l'on a soloba. Donc papa objectif est moko ya cause de la foi batuba bongo la mitema ba yamba Christ papa Yves comme Seigneur et Sauveur. Papa rabiso na zo ina ngambu na yo yeba que révélation tote ya na biso. Jean so akanga miso na ngamona makambo amona ete. Po Jacob apambolama esenga Isaac miso ezala okufa. Ali musuni ozo mona te ma osantika gu. Donc guka ya pamba ezoko estinda ya pambola. Asimbi bia lobite mungongo na oyoka ya Jacob. Mungongo na oyoka ya Jacob mais nzoto na osima na omona Esau. Nzoto Esau mais mungongo ya Jacob. Mais lokwa saliaki esenga ka pambola. Vous voyez que là l'intérieur il y a ce qu'on appelle la révélation. Il y a un Nzambe tanga tini Moïse pendant 40 jours 40 nuits na tabena na likola ngomba Sinaï. Alobi na Moïse au sein de tabernacle est divisé en 3 parties, les parvis liés saint, les très saint. Mais le que c'est pelé singa na lié saint. Alobine au chat table la proposition et les colonnes en haut au chat chandelier. Or table la proposition on est na 6 pains 6 pains. Ils ont signifié la parole. Parce que Yesu Masia alobi ngai nazali lipa na bomoy. Quelque part alobi je suis la parole. Ou elataki nazali loba ou elataki nzoto. Mais chandelier ils ont signifié ni la lumière. C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole. Raison pour laquelle la Bible dit la révélation de la parole nous éclaire. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que Christ lui-même, c'est qui est la parole. A-t-il chandelier pour éclairer? Il y a un comme la Bible lobby, Bible lobby, la révélation de la parole nous éclaire. Les Écritures disent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, toko prêcher la révélation. Mais il y a un mongo papa Rabbi. Na ebité architecte baza awawa, soki fondation ndako ba changer. Muta tongi pendant ndako 5 niveaux, albité na sepeli ba changer décor, te ba changer fondation, c'est faut ba bukanda. Vous comprenez? Sikoyo biso nyonso, mutu nyonso azolanda biso na émission na bino papa. Mutu nyonso ataza pasteur ana 50 ans de ministère, ana 100 ans de ministère. Loka ba papa na biso ba edina bala, ba papa na biso kelani, ba papa na biso dokuta Miguel, est-ce que j'ai sali mon père spirituel? Ba koloba na ngate ke ba koma bana ba sali na Nzambe di kuba utili koloba kitilo kwa Yesu Masia. Ba bandaki na on a ko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça Jean chapitre 3 verset 16. C'est le fondement, la fondation. C'est là où tout serviteur et tout enfant de Dieu a passé. Donc tout enfant de Dieu est passé par là. Il n'y a personne qui a commencé à Nzambe pour papa n'a pas pasteur, on peut pasteur. Ce qui est vrai serviteur, c'est qui veut dire au passage quand on recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle la ligne tous s'appelle Église, verset le plus négligé, mais eux comme ils s'habillent bateau voilé, tous s'appelle Gitalata. Total la ciment, tout bon là monter un peu trop abondé. Révélation c'est bien, mais tous on s'est abattu que Dieu a tant aimé le monde, c'est alors qu'il a donné son Fils unique. Voilà. C'est bon, Junior Moyowabu, ako kanisa wana zobanza ne ke mitune izima wana Junior Moyowabu. Merci beaucoup na Rabbi Mavinga na Ivipa na ba question na bino. Merci aussi na pasteur de la foi par rapport à ma réponse. Pasteur 5e édition et à cause de la foi, je crois que na ba édition nyonso moi personnellement na joie grâce à participer na 3 éditions. Première édition ya Fikine na Zala et ba édition mususu antérieure au le Kadeo et Landani. Nazala qui première édition à l'époque nazali na journal moi lingala na banda au travail na leki sarangope malgré nazoa coupage na ngote. Merci nzamba kanisa édition oyo antérieure uti ko leka pe na l'édition donc na banda à cause de la foi kala. Pasteur ba musicien balobake loro moko eza musicien moko ya munene auta otika biso alobake lorsque je suis sur la scène je sens comme si je suis en train de planer. Et moi aussi, tant on a mon sur scène. Scène est là où tu prêches. Na cause de la foi, lorsque tu es sur ton podium aux autres prêcher, 1, tu te sens comment? De 2, lorsque le Christ t'appelle, appelle ça un message mot clé. La borne la borne message clé na biso eza la repentance. Je crois vers nos pas koufara na message à repentance na monoko. Tozana obana KDC toyebi. Et puis message na yo clé et yebani que c'est la foi. Mais subitement tu nous as parlé na Jean 3:16. Toyebi biso nyonso na kati wana Bible ezo mentionné, le Christ a mentionné c'est lui qui croit. Donc la foi est dans l'intérieur. Mais lorsque tu montes directement sur ton podium, au lieu où banda prédication, on sent directement que la puissance du Saint-Esprit est obima.
soko vandi yo moko omona ke même prédication oyo prépare ko pesa bana nzambe au te yango vraiment te. Du début jusqu'à la fin nga so na eba édition na yo na mona que tu es venu avec un message. Mais message wana comme tel au vandi sabango vraiment la message est raté tellement que tu montes directement avec une forte puissance mbala moko ezaka déclenché. C'est pour ça l'angina yeba secret à passer de la foi ezalaka nini. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu montes sur ton podium, le Saint-Esprit commence directement à agir? Est-ce que tu ne sais pas comment calmer d'abord au peuple de Dieu message au bango babanda kozela. De 1, question à liboso. De 2, bisonyo soto ebi que la RDC actuellement est polluée dans la prophétie. Et je crois que tout le monde a kawana à s'attendre qu'avant tout kabwana a passer de la foi a opé sa message mobo epo na mboka. Parce que toloba ke politique ata au lobby oki mango politique ko s'en charger na yo. To s'attendre que na suka nango passer de la foi ko opé sa prophétie mobo ya mboka. Mais passer de la foi n'a jamais donné ses prophéties. Et je me pose la question, tout ce qui se passe au pays, sur le plan spirituel, sur le plan physique, le Seigneur n'a nous révélé quelque chose de pour tout peut-être à cause de la foi, bah question merci. Pas Junior no banana na suka. Au moins so sole lamba na onda ko kamu na onda olingi. Mais molimo santo aze lamba te pour kamu na ko saka posa na ote. Isala makamto se inzamba sala. Ipeza na makambo o yemo wa sala la biso. Romazo lo bango le Saint-Esprit a sengé la biso na ba soupi inexprimable. Lo lenge biso to ko senga te. Oyebi na tango kalezalaki soki roi aye na mboka lokwa ba Élysée. Pardon mon sel nzambe prophète aye. Roi akosala wa benga le président a préparé bampunda plein na biloko ba ke consulter l'homme de Dieu pour ba tuna ye peut-être message ko ya na paranza. Mais lelo est-ce que ça la masu na ba continuer so ba na monde que ba ke luka ba sala nzambe pour apesa bango message. Oyebi pourquoi papa? Mais parce que batu place nzamba zolo bate batu ba comment loba et ba konzi bazo réaliser que makomba yebi singa musala nzambe o lobi na a mususu kana nzambe moko na lobi b mususu lobi si mamo embrouiller mutu ya musali nanza ya mukonzi osolana na kati yote. Moi je me souviens avant Jacques Vernois Koufa mon coco spirituel naebi que président de la République, je crois maman Olive, la première dame a bengse basal nzambe nyonso biso tokenda to sala reportage. Je crois que tant babengi Verno, il était aussi invité. Verno loba ke na boina ke ndo formuler tour de Babel. Et soro lobi ke ba consultate Olive organisa même prière a bengsa basal nzambe. Je crois peut-être yo au désistage. Te o comprendre lo nazolo bilate. O parler nga si message. Ko benga batu basal nzambe ba ye pa mukonzi ezelo mususu na ko zela message. Ils ont des choses différentes. Parce que na ko benga mapano na ye na yo ki pe yo o proposer pe ngai peut-être to solo lipe. Mais oyo skoyo par exemple musali mukonza bengi yo atuni bino bozana message nzambe. Soki ezate loba message ezate. Mais ce qu'on a batu muso osali message on est koksamité. Est-ce que mukonzi wana kondimela nzambe bo sambela? Donc pour dire tout simplement soki nzamba lobité ndeka ndeko Moïse matuza zoba soki nzamba boyi na boyi hein so nzamba ndimi ngape na ndimi do so nzamba tindi te baloba te na côté na podium ma peuple nzambe te pour na pesa un faux message osomona Congo ezamboka na biso nous sommes des Congolais nous prions pour le Congo mais so na message te na pesa pour ani so nzamba pesa un message na pesa so pesité na forcer pour ani. Donc là il faut mutaye ba que musala nzamba aza simple instrument ko forcer te na musala nzambe o nzamba tindi yo osali o atindi te tika wana na longwe côté wana. Pour la question na mususu na oloba na te ya kana pression te parce que na sepe na te na pression mais elo mo batu ba bosa na te na za pasteur par fonction parce que na peut-être ba brebé ba toi seigneur mais na za évangéliste des ministères évangéliste ba pesa y bâton te évangéliste ba pesa y mâchoire il faut loba message particulier nza ma pesa nga c'est la foi mais foi ngo eza la fondée na nini. Il faut se fonder la parole c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle Olobi nga nazana message à fois pas junior mais na ote abatu comme ba repentance ba bongo la mitema mais yango neza fondement tala ba architecte baza anazolo ba changer ba forme ndako
mais fondement est la fondement, fondation est la fondation. Donc fondation ta basala on a formé ni ba bien on fondation mais ndako na likolo ba ko pesa ba komonyos ba ko pesa. To sali ndako na formé tel mais fondation et ko tika la ka appeler fondation. Et ko tika la ka fondation. Alors tout message on nzamba zo pesa na basali na ye et fandi 100 000 likolo ya ko bongo la mutema ngo biso centre église ba bengango centre évangélique de la foi en Christ. Donc nazana message à foi et fongo et fandi 100 000 kati na Christ Jésus qui est le maître de toutes choses. Siko ozana message à repentance ngo oisa ba kende wapi. Ozana message à foi oisa fongo ba tchango pa ya nani. Bible dit et on regarde si Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi. Donc bref, nate yaka apôtre Paul obi évangile autozui ezaka en parole mais c'est en puissance aussi. Il faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit existe et il est là. Voilà Papa Junior. Na s'entendait de côté na suka ngolobi na okufa. Ya omona lobaki des choses na mbalo na lobi les œuvres de Jésus-Christ, la croix t'impose à des choses. Dans le siècle présent, au monde boula mwanza, puis dans le siècle à venir kota la vie éternelle. Et on a zongi na question cause la papa Yves. Na loba nanza mbeboe. Bande oba sambela ta pona nga bongo. Sonza mamona komi pene ya kupengwa. Pene ya ko céder. Na senga nanza meso ko sala nga grâce. Na bandi ko nyoko mana musala na ye. Tolala balibanda na bangomba, mambo ebele be na kenda otera ba plateau ba teke na kutana na ba film ndenge na ndenge. Na ndima ba sacrifice. Groupe Le Bon Samaritain sans producteur, sans sponsor. Tout ça maintenant à 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait sortir l'argent. Gloire à Dieu parce que l'église CFC, l'église évangélique, nous avons Kambango. Tout le monde sait l'effort, tout le monde somme chaque semaine pour le tournage et aider les acteurs dans le transport. Et on a besoin de ça, mais nous sommes dans ça. Bangomba, nous sommes dans kokolo, na cassette imatique. Pour nous retirer l'antenne, nous avons changer le programme de vacances. Mais objectif mon ali kana TVT pour na senga mo mais pour na ali kana TV na te abatu Jésus-Christ Nazareth misala nyonso na sonza mamuna ina pengwa na lina CD na senga kaye nzamba zo molimo na ponzo te kufa mais bomo inange bika mukolo moko po tout ce que nous voici c'est des hommes et oleka mais c'est le royaume des cieux des importants pour nabiso. Jésus-Christ de Nazareth était là, le Saint-Esprit et Azaki kat nabiso nyonso mukolo wana po to mona makambo bien. Merci beaucoup na batnyo so bazaki. Merci na bino bayebola ndabiso lelo et salima la mingi. Tozongi pa ya pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Na linto le bela sikoyo opération HPD, achat parcelle pour Dieu. Lelo oyambi biso na espace kitoko to mona awa avenue Bombo numéro 20 na quartier 5 na Njili et yebisa biso. Osombi lopango to ozo konye kozala locataire. Aussi longtemps, opération achat parcelle pour Dieu ici et Bandaki. En fait, merci papa. Le pasteur de la foi sombi lopango te. Ezane to sombi lopango. Donc c'est-à-dire bana nzambe nabiso basali na nzambe nde to yoka na to sala achat parcelle pour Dieu otobe HPD et nzamba sali grâce que to zu lopango. Donc voilà, donc église nem te sombi lopango. Donc dans l'église CFCT, église corps de Christ, c'est parce que dans la bana misusu, ensemble la peine avec l'église misusu, mais nous avons une conviction dans mes thèmes partout baza, bacha même un franc congolais na bango, ndiango to sombe le pan. Donc ça le pan a passé de la foi et ça le pan nzambe, au bana nzambe to sombe le nzambe le pan. Voilà, pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, tu nous ba encore donc c'est seulement une opération et le qui ndenge nini na bana nzambe au ba contribuer qui. Et na komona lopango tomoni eza mwa moke par rapport ya bana nzambe au barayaka correspondre na ba culte na ebité idée za ya kobakisa bangambo mosusu mapango to osuki kaka awa il faut ko matisa na ebité idée za susu nini pona bana nzambe au bakoya ko leka na etonga surtout mingi na ba culte parce que tout mona bato vanda libanda mokolo mosusu accident que ça les mawa likama et la pasteur de la foi ozokana nini pona oyetikali comme projet ce qui opération yango annoncé yango ebandaki mais clôture à l'obité. Ça c'est vrai papa Rabi papa Yves c'est vrai que bon nzamba permettre les camés commater pour baza peuple nangate na sirape protection na bangote ye mokolo na banda batela bango en fait opération achat parcelle nzamba pesa vision to baina 1 mètre de Paris ne bandeli
Je suis très reconnaissant encore na papa et ma papati, na maman Joséphine. Si vous avez trop le na papa Masamba, ou azopesa biso batoli na musa na Nzambe, papa Masamba, maman Pasi, maman bazan Allemagne. Tandis que bakolo ML de Paris, papa Nabiso et ma papati na maman Joséphine bazan en France. Alors tant to bandi ML de Paris, après que ketan Nzamba ebisa ngalobi nanga comité église ebi makambu oyo mam nazoloba Nzamba babi lokola ba ko église ote ba ko aussi mamutema mukolossal de la manière que allons l'église après église ou telengana Nzamba ebisa ngai to bana opération achat parcelle et leki na bandai na noté il y a une sœur auto ya calamité a na chantier a na mona na biso yo mtu Nzamba pesa ka message ali boso pour na achat parcelle au mona na te babite papa na yaka na so prière sina kenda sœur on a semblé na biso ayaka prière na biso mercredi ya Codef alobi na ngaboye ay papa Nzamba ebisi ngai obanda opération achat parcelle abi papa okobana ta na 1000 francs chaque mercredi to pesa 1000 francs na trouvé déjà des confirmations un message dans ma PCNA de na la sagi HPD donc opération achat parcelle pour Dieu donc ils ont créé qui ont to bandi to mocha bambon moi j'étais le premier ya opesa mbon na chembon wa mukio nzamba PCNA na che bana nzai bache et puis bande ko baza partout à l'étranger on a très reconnaissant on dit que c'est la facile mais ko bande merci nem teleka passe donc bana nzambe partout à travers le monde o nzamba zwangai ndeko na bango bango atanga na mitema na bango et ba pesa ki pe ba misolo na bango on a lobaki naza pena très reconnaissant na bango donc ato pesa ki 1 franc congolais pour na achat parcelle lola emona yo sérieux yango le pango yango yango le pango macadam c'est très cher ou ils na macadam bona principal ça coûte et une chose qui est vraie oyo nzamba laksenga ki azan nzambe papa na nazo bonga matoso mbalopango mboy ko ina onte je vis une personne une maman ay mona ngabi papa so mo ngezo kokatenga na mbona ko alobi na def église amia na ko def sayo et loko comité église ay bien église ay bien onte papa Yves na Congo ya lelo et ko salamate ça c'est Dieu ndeko wana aya na $30,000 na defa. Et je vous dis, ceux qui 30,000 wana za quitté lola témoin Yesu Masia simba biso papa sabiso pe mazo kama mnazoloba. So 30,000 wana za quitté papa mbelo pango ezati. Mais peut-être ba msuba somba kya. Ndeko wana déficit 30,000 asina sanga papier te apesanga mukolo afuta te. Et aujourd'hui, na senti la ngoza charge par rapport à mon toit déficit bon bosiné papa bi na futa tel ou apeso datité. Donc il faut ça un effort bo futa avant. Na zongi na question papa Rabi, ya on te dit HPD et silité. Église dans le baté que to defa kimbongo. Non non non, mais aujourd'hui ça ne tient pas maman a ngani na obima faux serviteur de Dieu. Il y a une opération dans zo maman Sabino, Yesu Masia Nazareth mon collègue église za témoin zo monanga. $30,000 boy. Basa lanza mebelo baza qualifié comme aventurier et mutu a rodé sur 30,000 de sa propre volonté. Ça c'était dit na Congo na Kinshasa ça c'est Dieu. Il y a une opération qui continue. So nzamba sungi to futi mbongo wana et parcelle voisine o ezaba oteka na bango. Ko na pas à l'étranger azoteka. Donc na sepel na kulutu tozana pa gote alobelo mo lobi soza na 1 aux agents en avance. Pas gote ma vinga soza na 1 aux en avance. Alors parce que la gloire de seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc pour dire que sur gloire de la seconde il y a première maison ça il y a seconde maison pesa. Raison pour laquelle na sala kanza me confiance ngana nga locataire na ko pas so mata mo jeep na ngata mo 15,000 ndeko na moiza otamula mo jeep na 15,000 20,000 au sombi mais ondimi otikala ndengoza mais pour so melanza me le pont jusqu'à aujourd'hui na obi msambongo ba technicien baza ba papa na mikolo baza ba osa misala ba papa oyepe elo mo ezate osale fort que luki mbongo yo pesi basala parce que je veux que l'église de Dieu ezala ndenga na olingileza donc église nzambe le katanda kunanga na kitoko parce que on est en la maison de Dieu, Dieu a tout. Onyo sosa on tozo onka pa na e. Poni te toko zong c'est la inda kuneza la bien. Donc bref papa, il y a une opération HPD zo continuer parce que faut foot en bongo wana et en plus il faut tout élargir espace à battante. Voilà donc vraiment un grand merci papa Rabi. Pardon papa. Beaucoup de pense ça comme église.
Donc so bon bolingi to ça la prochaine émission parce que boya wengenge boye surtout ça la prochaine émission bo to présenter mukande utana obengoni ba service à cadastre so ya nini babengangoni non pas bita service babengangoni na bosani donc mamoleka qui déjà officiellement bureau quartier eleki ekei na noctaria et matiti eleki na niveau ya batusia ba cadastre ba yaki abazu ba mezi donc document ezali donc fiche parcellaire eza ba comment CFC tant toke pas notaire ya changu. Alors, on va mettre le nom de qui? Le nom de l'église, on va passer félicitations. Azap, maman, moi, semble la catholique. Alors, passer à Soma, le pango église, créer un problème, tant qu'on bani, balobeza le pango nae, abibi soto kata makambwana a. Alors, pasteur, il y a jeune local, yo, on dit malo pango, yo, sombe, zana combo, ya église. Abi, c'est pas donné à tous les hommes de Dieu. J'étais félicité par madame le notaire, ya commune, ya notaire à Tchangu, a félicité Kingae. Donc, église, et ça na combo bosso luke mission même prochainement to la sabino ba dogo pour peuple nzambe pas mona na mbongo ba pesa ki ba sombele nzambe le pas ba sombele passer de la foi. Donc vraiment un grand merci na peuple nzambe de partout au botinda mbongo pour na chaque parcelle et nzamba pambola bino bo moi déjà bo pesa nga charge na sali yango so na kufi le loba na ba réclamer na ba awate so na tiki le pango gloire de so pe na ozana le pango teti na kufa ba na nga ba yo le pango église parce que na yebisa bango pe ba na nga ba yebi ba vérité nyonso na fanda na solo na bona mwasi na nga. C'est bon pasteur de la foi, c'est-à-dire église sali une année 7 mois. Une année 8 mois. Donc merci vraiment à ML de Paris Mobimba et donc salle de fête à ML de Paris très reconnaissant. Papa Tobo sanate, papa Moïse a tous rétroviseur. Tous simba rétroviseur. Donc tout ça awa bon, en fait, nous avons tendance aux amis ces derniers temps. C'est pas 20. Bon, on a flatta battu pour nos vélos. Nous avons appuyé sur Massia Zoualokou. Sauf que ce n'est pas la profondeur. Après ça, on avec raison. Dans le bon moment, si vous avez l'homo, à l'obi, nous avons pas de loko kanelanga. À l'obi, l'homme sur l'obi, oh, nous sommes perda. Na buzoba na nga ya bolenge. Na berer na nga bolenge mais yo zongi sila na bolingo na bonzambe. C'est très profond. C'est très profond. Prochainement, Junior, une question par rapport à l'achat ou bien à l'opération achat parcelle pour Dieu. Merci beaucoup Rabbi Mavinga, mon confrère. Merci aussi à Pasteur de la foi. Pasteur de la foi, ça c'est seulement pour amuser la galerie. Je sais que quelqu'un m'a appelé après avoir apprendre que yo sombi lupango ya église. Nga na yebi que lupango esombama avant à cause de la foi. Mais yebi singa omoni mutnabino après qu'à cause de la foi zuila mba moko payer parcelle. Là c'était seulement pour na ko amuser galerie. Ce qu'il faut tourner sur na cause de la foi mbongo ngo tozwa ngo na ndenge. Je ne sais pas si même la cause de son monnaie nana on peut s'enzamer 10 000, 100 000 au moins $100 na cause de la foi ça la matin. OK, à cause de la foi nga na yebi ba dépense et salama wana. Ozala mingi na papa Moïse Matuta na ebité papa Moïse abi en attendant nzamba pambola na banda déjà koyembela e. Je ne sais pas nzamba nzambe ya osombele loko en attendant te. Quand je parle d'en attendant parce que na ebi comment est-ce qu'on drainera foule, je ne sais pas où eza njili eza milliers oyobotami mais tu ebi que tu as aussi beaucoup de bateaux balinga kaote. Je me pose la question, est-ce que tu n'auras pas de problème na ba voisin parce que tu es déjà qui ba culte nous ya mercredi avant midi ndenge nini full et répondaka. Babara bato ezawa, ba activité bato ezawa, orozwana ba problème na bangote. Et qu'est-ce que tu prépares au cas où ba voisin na yo ba bandi réclamation ou soit ba ke ko traduire yo na justice, ozo préparer nini par rapport ya yango. Et puis il y a Souka Moussou ezali pasteur de la foi, c'est un homme de Dieu rempli de l'esprit. Tu as acheté parcelle na yo oye de Jokoti. Parcelle à l'église angate baba. Parcelle à l'église oye au Koti. Nos ici coutumes à la question qui église et sombi parcelle ba les cana dédicace. Mais je me pose la question, est-ce que au salaire déjà dédicace ou tu le prépares? Bible lobi tango Salomon sali temple tango sila kinde asala dédicace. On a essayé moi to dédier nzambe batol ndambo yate azanzambe o aza nzamba mukete azanzamba anatandate question posée ngai pour na lobi anatanda to sombe nzambe le pa on teza anatandate sona na pantalon moko eza anatandate
ya onka na lolata na obima na on eza na tanda te do lopango eza na tanda so na tanda podium o tonga to sango boyete tonga to sango boyete do to sali yango poto yebike nzambe iye moko ko élargir espace à batante pour na ba collègues baza libanda. En fait nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté, tous en assemblée dédiée. Et cette église tenga na sali batu. Ceux qui ont eu problème na église au ensemble na voka communauté. Ensemble na voka passer de la foi te. Au monde église on est au sombi boy. So na bi leona longwe na KDC. Etikali na KDC biso to za bon. Donc biloko nyonso somba na quatre assemblées dédiées pour l'église. Il faut faire perdre part des choses. Donc on a l'église en Nzambe. Donc ils ont fait appartenir na compte assemblée dédiée mais église biso mtoza a. Donc, nous avons eu problème dans le KDC. Pour tous à la Awa, même pas tout dans la ML de Paris, nous avons autorisation de bourgmestre de la commune pour une exploitation d'espace public. Nous avons autorisation, une copie pour information, et ça, dans le bureau quartier, dans la police, tout et tout. J'étais avec le chargé des opérations, Tchango Mobimba. Le capitaine était ici dans cette église. Donc, nous avons besoin de Tchango Mobimba. Moi, le pasteur, nous avons besoin de musique. Le capitaine, il a besoin d'antenne. Alobi pasteur, azolo batalo chargé opération Tchang. Et enfin alobi pasteur, c'est un plaisir pour moi de te voir aujourd'hui parce que ma femme t'aime tellement beaucoup. Ndakuna ngai donc to lingako mingi. Alors c'est un grand plaisir à mona. Na ebisi capitaine, na ebisi okosona bando bacha ba mituka libanda awa. So ba ko permettre biso de 7h à 11h pour na ba prière tozana. Akena mona batu. Na tini mwana nga solo na ba boutique za awa. Et là, si vous prenez un siri même ah, bateau à boutique baye bakomi wana bazoe bisangai parce que ndoko banokanga biso dans notegate tu tu kana soki moyo zalo futa biso na bi mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie, on ne peut pas parler, on ne peut pas accepter de n'importe quoi. Ngana église va futa ngate. Moi na nga beli na même pas na 100 francs compte église. Nga ba futa ngelo côté na kati église a. Jusqu'aujourd'hui, je fais sortir le paix que je touche dans mon tokinanga libanda ya église et je n'arrive pas à l'église pour chercher l'argent. Le Seigneur m'est témoin. Et maintenant quelqu'un zolo babongo. J'ai béni le Seigneur parce que na fait na tilikaki. Mais enfin parce que na mon équipe responsable ba raisonner de cette manière. Quelle église ko futa mutu po ba ensemble la libanda. Et enfin ba comprenez que na monter et c'est là ba kitaki. Et na bisaki bango to ti la bino espace wana ba client na bino ba kota. Pour na temps wana. Mais moi je crois que so bo sali nzambe confiance. Boye bango ke bo jamais décide jamais place nzamba zalaka ba tout ba échouer. Au Solan, le peuple ramassé, bima, côté l'alliance à Israël. Et enfin, ce que j'ai bien laissé, c'est une de Konga Olandanga na yoka qui a paré, kolo lopango oyo ayoka ki bongo que bato bazana boutique basilika ki église eza la liboso anate il paraît que il s'est fâché et ayebisa bongo tinda ki responsable a ayebisa bango que ya linga église eza la wana. Ce que za bongo nde na yoka information et pas ya bana bazo ata awa. Nzamba pambolé sur aux occasions olanda biso ayeba que espace à Liban des anango ya l'état mais du fait que a fongoli ka cœur wana oui ko kantina bande ko mususu nzamba lola kanza e combien de temps to zo wana et baby combien ba la protéger pendant que l'église est mis a combien de parcelles où ezaki envoûté dans l'église ba ko la protéger osomona mutaota la côté ka mazota la musala nzambo zo salamate voilà papa Junior do c'est un peu ça to soleil na bandeko maman mokaza awaza na terrasse tozo louer ba kiti na e bar moko eza kuna to louer ba kiti bar wando na sanzete wana to louer ka ba kiti na e donc akofana pe bo tekine masanga te même kolo wana azmekida teka kiti na to louer kiti moko 150 francs congolais ou 200 francs congolais bato ba fandi wana soka pirere sili azongsi bar na e mais azui mbongo ya ba kiti soka na 400 chaises 500 chaises azo combien et c'est pas que muto yaka louer kiti mais c'est l'église nazo louer kiti pour na peuple nzamba fanda donc pour na wana pas Junior toluka kimia ezala pour toza église tobetsa libaute mais il y a certaines choses ko peso kanda tala église futa mutunga mutu passer na mona pasi ba jeune ba sacrifice na na c'est église futa ngati mais oui bien sûr parce que même Yesu masi abeta ba to comme buzoba et comme buzoba ngana ngande buzoba te parce que des responsables papa ba yeba biki ba no futa biso essayer de réfléchir ça c'est quelle manière en réflexion voilà en émission bien que c'est le cas déjà il y a ça aussi que des mi tout les par rapport à opération achat parcelle pour Dieu tout côté un chose comme un théâtre tangu une année et demie passée na tuna kona pasteur awa obandiko kamba église bu tant que pasteur titulaire et que ça passe na côté à théâtre aux sous mingi
et la preuve année tozomono pe susu mingi te na ba théâtre banzonzinga bimaka poto et puis na groupe normal les bons samaritains ba rôle principal ne ozo ko jouer bongo ça fait un temps ozo jouer sous ba rôle wana te to bandi ko perdre yo côté comme ne komi ko bossa na pe source musala oyo pe esali ebimisio lelo ndenge ndeko Yves Azoloba quelque part. Non papa Rabi na tika ko lobango tenga za muta maboke na lobango na lingala non maboke penza parce que basala nzambe na lobaki on a cause de la foi et ça musala nzambe lobi au sein de l'église à muta maboke. Ce sont des choses qui m'énervent. Mais bien sûr papa Rabi musala nzambe papa omoni ozana ba patron na bino na misala bo sala eza différent na musala nzambe. Musala nzambe faza ba discipline nzambe ça fait très mal aujourd'hui mona muta musala nzambe mama oloba ya musala nzambe te to pesa ni na peuple nzambe. La Bible dit ceci, celui qui ne veut pas si sa bouche court à sa perte. Na bolo babilo ke belé papa Rabi bilo mususu za na mutema nanga so na mando expliquer bino bo convaincre moni to komi na temps oyo baka nani ozanaye nani ozanaye kolanda aspect physique te forme te menzamba convaincre nani ozanaye. Donc bref non le papa naza muta théâtre jusqu'à aujourd'hui na osa déplacement na okete en Angola mais nazo kende encore pour na sortie officielle la groupe na biso les bons samaritains église na les bons samaritains où ils en a mabor na sapu sortie officielle nde nazo kende et puis ozomona na kei pour na sortie officielle mais na TIP après côté na zongi na toujours muta maboke so producteur a bengi ngati no retourner ndeni so producteur benga fuzinga caché na ngai ndeti na tourna ki dernièrement na film moko ya ndeko Serge passé patron atika na $50 na ngai ezambo na ngai tana otema baba orphelin ya to kanisa ndeko Jean Paul Masamba na bise pesa nga $50 na ngai otikala ki apesa nga $50 na ngai soutenir ba orphelin alors so ina na logote na ko servir nzambe bien te donc musala na nga en dehors de théâtre ba nanga musuma ba cop ndeza nanga yango ezo permettre nga na sala nzambe bien na bise ndeko mona lobi musala nzambe za lokola ba faire so ngo sala ngo be foza na fond donc so za musala nzambe po banda bien foza na mbongo so na mbongo te muindima comme so kwa mona ni pa peso mo sala 4 fiches akobetso pe ba tour mais so za mbongo no sali na yo et petit à petit ngo zo kende nzamba ko pambola bato bazanga ke loko ba ki pene na yo mais mbongo na yo muke wane sungai bango ba yo kwa nzambe ba bonde ata ba ko mo pambwama ba ko ma secours po na yo. Donc naza toujours muta maboke so musale zali ba bengi nga na tourner ba théâtre na groupe les bons samaritains je continue nazo se dépasser mais na tiki ba tableau. C'est bon pasteur la fois to malembe na suka liso na biso mutuna moko je pense poto si ça émission ça yelo. Bonzambe pe misala tozo continuer donc on senga pe to lancer pas appel na bandeko surtout bozala na bolingo to pe bolandi émission oyo à chaque fois so vous en a besoin oleka bengi équipe eza complète to ya pour que tout ça musala quand sali voilà pasteur de la fois bandeko ba otala biso ba yeba truc au lobapé que contribution il y a théâtre il y a groupe nayo par rapport il y a ministère nayo est-ce que zali so que zali est-ce que va retomber aussi il y a bande comme ça batala ba film nayo balobi natali film à pasteur de la foi et inga na bongo le motema eza pe na bato ba benga déjà pour na koyebisa yo que film no natali et salinga bien et bongo singa motema. Pas Yves. Question c'est que je suis aujourd'hui seul chemin dans l'excellence théâtre. Na lo bango yango na sepela na musala wana nde bande muswa artiste et musicien, artiste peintre, scripteur. Moi je suis artiste et comédien en dehors de la classe musu to tangi pour théâtre na tanga ngote. En dehors de la formation musu to juju na vie théâtre ça pendant musala oyo nzamba bengela nga na yeba na ngate. Donc je suis fier aux artistes et comédiens parce que bande ko belé même au bazar doctrine au christianisme était ba yebanga na nzela ya théâtre. Donc théâtre c'est juste un moyen le plus facile au nzamba utilisanga po tchanga na mitema batu. Et belé papa na nota loka na ba théâtre na ndo ba ofa za mosala nzambe. Et belé combien ba changer ba vina ba yamba Christ na nzela ba théâtre. Tant na za no responsabilité na église. Mais na nzela théâtre mutabenga papa na la nimate na ko sandeni pona koma mwana nzambe. On a téléphone ou c'est Christ comme Seigneur et Sauveur.
donc na koloba na ministère nanga naza soutenu na 80% na musala théâtre yango wana nde na nzela théâtre bana lelo bikolo commission zo théâtre ah nazo zo rapport lobi na prière le boso lundi babi c'est tellement wana passer de la fois yete bato zo luka batala pourquoi atala na théâtre et alingi a découvrir passer de la fois à théâtre ndenge nini tout ça tanga oya akutani na molimo mosanto atikali ou bien bongoli motema voilà. Mais pourquoi na ba film na yo tout monde ezalaka ndenge moté na bandeko mususu parce que tu es ozala chrétien ozala mopagano makambo esalemaka na chambre yango mpe esalemaka na batele na biso na bafilme na biso mais pasteur de la foi nanu na bemission na yo misalaka neti moto oyo azali mokristo donc tobenga nani mosantu neti angelou makambo mosusu esalemaka na nini wana neti moi komona bato na chambre esika moko enfermé na film pasteur de la foi esalemaka te toyebi ke esalemaka na ndenge ya kusu na ndenge esalemaka na bachambre bato nyonso tome na bafilme na yo omibombamaka par rapport ya bavideo wana ya babiloko wana pourquoi différence mwana mwasi mpe ajouer role ya tiel alati mpe mwa kiloti ya mokuse nde Gabriel alataka pourquoi na bafilme no olinga koteya biso kaka biloko wana te mingi kaka bible. Il y a deux choses, il y a la mort et la vie. Nzamba bitu wana banzela mibale to pona meto pona oeza vie. Na sepeli ne parce qu'il y a pas seulement qu'il y a des chemins, mais lobinga na sepelo landa o epesa abomoy. Donc bref koloba n'est pas sincèrement pour muta comprendre que bateau ba sangisi nzoto, faut la que ça va na mbetu mo ba fini ki dra. Quand même tous à la peine à moi respect pas ba parents ba responsable autoza na bango. Ngai na soki na sali pièce na bina la que ça mutu azan ndumba ba koti na hôtel. Tozui moi sina mbali ba koti ba komi hôtel ba koti. Tokati tableau tokoti tableau mususu tozui bango bazobima na hôtel mutamoni hôtel ya hôtel te lokola ba hôtel to yebi bato bakenda ba vacances tu bakeko fana ne repoter hôtel penza oyo bato basala buzoba sikoto mutamoni ke mutabimi boy alo bakeno soma bilo na wenzi alo bakeno mutana uti visite kotala bandeko ne bazala kuna du coup muta comprendre ce qui s'est passé est-ce que c'est important to lakisango na miso ba parents wa pipider nous sommes un groupe chrétien. On n'a qu'un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, papa, il faut que nous limbisanga, na trouvons importance importante. Na la tamona moko jipa mukuse a atei batuni. Ole mutayo kalilo bazo s'intéresser na makola mona moi si azo intéresser na nzoto na ye. Est-ce que nazo tekaye ou bien nazo te évangile à Christ? Boye edenga pendana tika la ka bongo timu kolo Yesu masia ozo bomo inanga to timu kola ozonga. Sans passer la fin, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Et Junior Moriabou, une question et puis on va clôturer. Merci beaucoup, pasteur de la foi. L'homme de Dieu, artiste et comédien, pasteur. Toyebi bisonyo so élévation et ya na makambo nango. Je crois que tant au Bandai théâtre, tu n'étais pas encore pasteur, mais tu étais chrétien. Bandai ko evre ka na église. Amen. Biso toza pe bato yo, toza parmi ba moko, ba collègue na ona musala théâtre, toza pe ba artiste et comédien. Toyebi moi ba buzoba o elekaka na mona biso ya théâtre na ba tournage na ba nini. Question na ngezali comment est-ce que au géraka ba artiste et comédien na ba milieu ya tournage. Question nanga ngwana comment est-ce que géraka babuzoba ya artiste et comédien na milieu ya tournage parce que tout le monde a soko organiser pe ba événement ba yaka au mati ba on peut na podium au présenter ba on c'est bien bon mais au géra bango ndenge nini na balé à tournage. Papa Junior, merci pour la question. Un évangéliste on a bakaka nzamba ebe pourquoi lingaki abinga na ministère évangélique. Donc on a exercé seulement la fonction na ministère pastoral. Un évangéliste qui n'a pas battu mabe. Bandeko nyonso théâtre na linga bango mingi. Nangola na kena otala ndeko nanga Gabi Gabriel na linga e. Na kena otale na ndako bayambanga na mira esa. Bayamba biso tozala na batu pe presse na bango Angola balamba tolia dans l'ensemble en famille. Abenganga ba mira esa wana nyonso. Ba sœur na biso nyonso wana babenganga noko bana. Noko ya bana. So na lingi bango te na hotel ya bango ndeni. So inazo lakisa bango baza ba diversaire bango baza ba pakano biso to uta wapi. Nanya botama chrétien ko botama na famille chrétienne ezako comme chrétien te mais en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur to comme bana nzambe. Donc biso nyonso biso Bible zoloba pendant que tozaki ba pakano mais nzambe déjà alivai Christ pour na biso. Na linga bango nyonso mais nazana discipline moi je sais que je bénis le Seigneur et pas nazali buzobe ya la te. So na tournage na za wana.
muko musubo benga batuluka ba papa modero na artiste musubo tuna bango balobaka ce tournage wana passer Jean-Paul Azali discipline ezala parce que moi sur la team mabe a aussi je passer dans wana azongi mais ezatio bani yo mabe nenité na sunga bango bazaluka baninga nanga bayebi muko subo sala be mission bo tuna bango siringa na yebi songa bi ya tala nzoto utika bana bonza mapambolo kitoko me boye zana ba yoka akoma moi sala team mabe à théâtre monio passer à Kimi c'est déjà un grand pas l'homme soit qui mayani nanda ou te mazo qui mais mon sala nzam so akuta na epake na ebongo sans problème. Donc c'est quelque chose qui marque que affection na pesa bango bazo se plater ba comme libaku pour nanga po na lingara bango c'est un moyen ou une stratégie moko évangélisation combien ba campagne lelo bato ebon mama bi mais et fait que zo yoka lobia ko bongo la mutema malem voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que on me fait signe qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Pasteur, la fois un mot par rapport à l'émission. La question, monsieur Ezali, prochainement, sur Tozio Bongo, question. Un mot par rapport à l'émission. Et puis, le coup la clôture, il y a opération achat parcelle pour dire Céline Nanté. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça aussi? Merci, Papa Rabi. Merci, Papa Junior. Merci, Papa Yves Nzama Pambola Bino. Merci pour inviter à l'émission na Bino. Na disposer pour nous en respect envers Bino. Nalinga liboso na remercier les sous encore une fois de plus ndeka nazo rappeler ndeko Moïse azolo ba to simba rétroviseur le lot toza na lopango église mais naza très reconnaissant na ML de Paris nande to sa soirée na biso ya division te mais séparation et ça toujours pas na biso papa et maman papa c'est un grand merci na contribution na Bino na ministère onzamba pesenga. Merci maman Zozo, merci papa Massamba na passé en Allemagne nzamba kanisa Bino min koleka. Un grand merci na bana nzambe nyonso bo pesa ba contribution to sombi lopango oyo eza lopango nzambe eza de la foi nzamba pambola Bino. Un grand merci peut-être na benga pe le miso zo téléphone té to peut-être na benga ki oté na remercier Bino officiellement pour ma campagne za mo belé pour na ba contribution na Bino pour na achat parcelle lopango ngoyo bo salenga confiance ngana zong c'est Bino confiance à représenter Bino ndenge to 5 misolo le lopango yango vraiment un grand merci nzamba lola afuta Bino et opération zo continuer toza na chantier tozo tonga awa toza na problème ya ba pavement tout et tout podium o na sali saki na makasi nanga na lobai na obunda podium ezala bien na bundaki na mwana nga moko boazala quelque part na niveau États-Unis ya meka ko contribuer pour na ba chaise donc moi 3 chaises moi ezana na grâce à Nzambe moi nga pas contribuer Nzamba pambola donc so ba Nzambe ba aussi mama ba cha semence na bango na ndenge tozo bâtir et aux appels pamboli donc un grand merci na ba technicien nyonso ba sali musala aba papa na mikolo ba ninga bango nyonso ba msu ba olala awa et Nzamba lola pambola bango ba architecte nyonso ba ingénieur nyonso ba sali musala awa Nzamba kangisa bango akanisa bango mingi penza pambola bango afuta bango na humilité na bango na ba sacrifice o ba saleli pe azo continuer au sala Nzambe kwa misala na facilité et enfin merci Mingina église CFC Mobimba Codef bande kwa de la foi TV donc bande boni bolanda biso ba prédication makamunionso ya centre évangélique de la foi en Christ même ba théâtre na grâce à Nzambe bolanda biso na de la foi TV et bozanga te ko mona biso de temps à autre donc un grand merci na bande bolanda biso na pain du soir merci na papa Crispin pe merci na bande ko nyonso tout tika Nzamba lola apambola Bino oyo na koye koloba te to so libako betamaki bolimbisa yaya parce que toza batu mais posé za robete za libako te makanisi pe za la te soki ata côté moko lokola bomoto to bebisaki mukie na bolingo Yesu Masia Nazareth pardon yaya bolimbisa biso bolimbisa ngai ndeko na bino leki frère nani oyo ko yeba pasteur ndeko na yo Nzamba limbisa merci mingi vraiment merci l'équipe technique Yesu Masia pambola Bino. Numéro de téléphone, merci. Si vous avez besoin de Kinshasa, vous avez plus 243 89 853 0 853 plus 243 89 853 0 853 comme appel na WhatsApp tout ça et comme nango